atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristu bibie. Super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko. Super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka. Super weekend Olanda Kabibi. Super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Elo kwa magie Loketu bende Iya Gabin. Oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola. Bibi Kapinga oh Kapinga wanyi ma oh. C'est mon credo, chers fidèles téléspectateurs de Super Weekend. Vous êtes bien les bienvenus dans cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Alors, chers amis de Super Weekend, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour ces grands rendez-vous de week-end. Voilà, nous sommes déjà là pour bercer votre week-end d'aujourd'hui. Sur ces plateaux, je serai avec un grand monsieur. Je ne sais pas si je dois l'appeler grand ou petit. Comme je vous avais dit l'autre fois, rien à voir avec la musique aujourd'hui. Je vous rappelle toujours chaque week-end que Super Weekend, ce n'est pas une émission musicale. Ce n'est pas seulement pour recevoir de musiciens, même les opérateurs économiques sont le bienvenu dans cette émission Super Weekend. Alors pour votre plaisir d'aujourd'hui, les amis de Super Weekend, on retourne à côté de la régie. Super Weekend à vous déjà. Nul ne peut mentir ce que Dieu a béni. Je suis Bibi Kapinga, la bellissima de la presse congolaise. Retrouvez-moi dans Super Weekend chaque samedi à 15h sur Kin 24 et en rediffusion chaque jeudi à 13h. Super Weekend, une émission à votre juste valeur, une ambiance à vous couper les souffles. Comme si vous y étiez fidèle téléspectateur de l'émission Super Weekend. À suivre, on ne donne que ces codes. Pour le rendez-vous de ce week-end, comme je vous disais tout à l'heure, je vais recevoir pour vous un monsieur sur ces plateaux. Avec lui, nous allons passer un super week-end ensemble avec vous aussi, les amis de cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Il est déjà là. Vous êtes le bienvenu dans cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Messieurs Jafar, les DG du groupe Jafar. Le bisou de week-end. Voilà. J'espère que ça ne dérange personne. Super week-end à vous. Oui, merci. Monsieur Jafar, comme je disais tout à l'heure, vous êtes le bienvenu dans cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Tous les week-ends, nous nous retrouvons sur ces plateaux pour bercer l'invité et les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Est-ce que vous nous permettez déjà de vous bercer ces week-ends? Oh, bien sûr, vous savez, quand vous bercez quelqu'un, ça fait du bien, c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle votre émission, vraiment, ça me va droit au cœur. Et vraiment, toutes les bonnes choses. Merci beaucoup à vous, pareillement. Alors, chers amis de Super Weekend, de ma part, je souhaite aussi Super Weekend à M. Joe et à M. Mike. M. Mike, Ndengenebisara, toujours pas téléspectateur, Onyo Sobalingara, Super Weekend. Émission Oyo Yoyera toujours pour nous bercer bino na week-end. Lelo et bombeli bino invité moro yamunene parce que tout à l'heure conversation ya biso naye ko intéressé bino nyonso batu bozana banda ku déjà bozolanda super week-end. Na fongoli bouquet na ngai ya super week-end pour na ko dédier déjà na Monsieur Jafar une belle chanson. Je ne sais pas si ça va l'intéresser bien sûr. Nzembo ya Carlito. Makolo ya Yesu. En tout cas, oui. Voilà, dans ce moment, mingi, c'est ma femme. Hein? Donc, ceux qui te font Nanda, vraiment, ça la rabisso. Alors, super week-end à vous, Madame Jafar.
Ce Kazananda Kupeta Kazolanda Bisopé, ce Kazungo Luana Super Weekend à vous et elle est déjà acquise. Oui, oui. Voilà. Elle est là. Papa Joe, Papa Mike, tout démarrer Nanzembo. Oh, il y a Makolo Yayesu pour faire plaisir à notre invité. Merci. Tongo etanie moye kobi makasi na ya motema molili makasi butu ekoti nanatangi moko ya nzambe banda genese tina apokalipse nyonso na bombi ye liloba ya nzambe ekotikalaka ye masoma koleka ye mabe nyonso yosala ngai ngai nazali mwana ya nzambe nalimbisa yo ye ntombo etani ye ezalaki na ntango ya kakoyoka lokitwa mongongo na ye tozwana bomwana ye lamour bafokoleka kutu adamu na eva na jardin d'Eden destin kaboli banzela kasi olukaalukaka ngai navandi na porte fungola motema ye liberté ozwaki lokola mwana kosakana akozongela mama na yeye buku ya nzambe bandeko natangi ebandeli te na suka e nasengi bolingo yokolo lendo e ezalaki kolia mpamba na bondela ata bampiaka e tovandaki kozwa na biso se bolingo lelo yokeo awa yotiki bolingo epai yokeo kuna basombi mana wiro bolingo esilaki te na motema oo na wanzeo babotolinga yo mpona mbongo kintala yi natikali awa pasio lokola makolo ya Yesu Masiya babaka na sete nakosenga na nzambe mikolo miso na losambo résurrection nanga mbanda se moto mokolo ezali akosomba mobali mosusu senga na Yesu alakisa yo mokuna ye ya motema itona bambongo. Merci beaucoup, Monsieur Joe, Monsieur Mike, pour la chanson au Kitoko. Vraiment, te dédié déjà à couple Jafar. Il y a déjà papa qui représente le couple sur ces plateaux. Monsieur Jafar représente bien sûr ses couples. Super Weekend à vous encore une fois de plus. Monsieur Jafar, bonne activité. Oui, l'activité s'est déroulée, madame, vraiment très bien, oui. Alors je signale à tous les fidèles téléspectateurs de Super Weekend, Papa Obomoni na plateau na biso ya Super Weekend, grâce na ye na groupe Jafar, nde ba ami ebele ya Super Weekend ba se retrouva na mikili ya poto tobengi États-Unis d'Amérique et grâce ya groupe Jafar nde baningi ebele ba keli susu cette fois-ci kobeta DV loterie pour na kokende lisusu na mikili ya États-Unis d'Amérique. Monsieur Jafar, ce qui totali banani wana nyoso ndenge eza kobeta ma bato ba gagner moi mingi ya bato azo kende belé vraiment bato azo gagner belé mingi kasi. Ce tolandi programme wana Papa Jafar, eza programme mo rebanda ko exister depuis
Mais ndenge nini yo arrive qui pour découvrir programme wana parce que l'année ko existait depuis mais batu mingi bakota ki na noté pour na koyeba ki ezala ki déjà na nani na présence ya batu nyonso pour na kobeta ndenge ni yo découvrir ki yango. Oui, alors à Libosona Web Sabino, donc je profite de l'occasion. Au moment temps où toujours les Kalelo na Kin 24, grâce à vous, vous avez quand même opportunité de comprendre développer Zanini. Développer d'abord les programmes que le gouvernement américain a organisé qui, afin que a équilibré le nombre de ressortissants dans chaque coin du monde. Puis ça a vraiment besoin de toutes les couches il y a continuer à se représenter dans les États-Unis. Et vous découvrez qu'il y a un papa. Bon, au moment Mama Bibi, lelo batu ba Congolais balingaka ko s'informer pour que mutu luka yeba eloko ni zo leka na mopanzi mususu faut luka o s'informer, faut luka o tanga, faut luka o parcourir. Voilà la raison pour laquelle bisoto mekai ko parcourir yango toza information oyo. Donc développer les programmes organisés par le gouvernement américain afin que bakoka ko réaliser toutes les couches du monde dans les États-Unis. Et ndenge nini papa Jafar ba critères pour na batu ba beta netingai boy bibi kapinga ceux qui na obi lobby peut-être tout à l'heure na kende na beta na kosala ndenge nini conditions ezanini. Bon pour nous participer à la développerie bassin la kenon mutu faut ala nefis que na niveau moko ya étude il faut ala aussi otanga niveau ana ezali il faut ala au moins diplômé d'état. Ceux qui aussi ont au moins diplôme d'état pour permettre yo, ça c'est la condition de base pour que permettre yo moto participer à développer. Diplômé d'état. Oui. Donc si vous avez diplômé d'état, chance que sourire yo te. Si vous avez diplômé d'état, moyen de participer exacté. Pourquoi? Parce que ceux qui ont participé, au cours pour gagner, au cours que vous avez diplômé d'état, mais vous pouvez passer une interview dans l'ambassade. L'ambassade va aussi présenter diplôme d'état. Okay. Et puis diplôme d'état, on a aussi un diplôme à faux. L'ambassade va vérifier l'inspection pour la véracité du diplôme. Et ni les autres que bateau ya ambassade wana aux États-Unis va s'intéresser kaka na bateau batangi pour nani. Bon, les ambassades aux États-Unis ezali gouvernement. Un gouvernement américain. Oui, bango moni balingi ke bateau boke na mboka na bango mais balingi te bazo n'importe qui oza quand même un niveau d'études. C'est-à-dire si vous avez un niveau d'études sur diplôme d'état, on suppose que au passer la bande de l'école, au yebi moi matière et pour permettre yo ceux qui ont commis les États-Unis au koka quand même ko s'en sortir, au koka ko s'intégrer dans rythme na bango, koka ko tanga et parce que ceux qui sont tanga classe T, mo yo kende kuna moyen vraiment aux en facilité à s'intégrer. C'est pour cela bah obligé au moins niveau il y a classe minimum c'est le diplôme d'état. Monsieur Jafar, prenons par exemple couple moro quelconque tozineti na cha exemple nani bon ceux qui na cha exemple on ya mutu moro boye tomso lo bakete na lobi mobali na ya tangate to mwasi na tangate prenons peut-être exemple ngai na mobali na nga ngai na tangate mobali na nga tanga est-ce que ceux qui mobali na nga ki abeti akoti singa na kati akoti sibana tozana moins chance. Oui, chance à développer très rapport à Moutounion surtout. Donc, ceux qui, maman a tangate, papa a tangazan un diplôme d'état, vous avez la possibilité à jouer, mais papa Moutawazala comme requérant, comme Moutomo principal, donc il a joué, a déclaré moi sinaï. Même à moi sinaï dans un diplôme d'état, mais puisque papa a un diplôme d'état, donc vous avez la possibilité à jouer, mais la personne principale est à papa, ou a déclaré qu'elle a marié na maman. Et ainsi que Bananaï. Mais maman Koki Kobeta les sociétés comme personne principale pour qu'elle déclaré papa Nawana de Salimate. Et Kobundi Sabatu Mouki pour la compréhension. Maman Beta le rôle à principal dans les motos principal. Bon, on a expliqué pour la couple, on a la possibilité à ça la deux dossiers différents. Donc on a beaucoup plus de chances à gagner la loterie. Pourquoi ceux qui osent marier
papa a soumettre demande moko na kombo na ye comme to liboso puis ça un diplôme d'état a déclaré moi sinaye madame et puis a déclaré puis na banana ye. Alors ce qui peut madame a un diplôme d'état a ko soumettre les sous demande mususu différentes il y a o ya papa oyo maman Rosala comme la personne principale a déclaré papa comme mobali na ye et puis a déclaré na bana. Donc bazana la possibilité à 2 dossiers. Donc chance que sourire na dossier moko tout qu'on peut sourire na dossier mususu. De même aussi nous sommes balé pe ko bima. Donc là l'abondance du bien ne nuit pas vos dossiers moko yango bo. Donc bazana obligation ba parents batanga. Donc bano peut-être bazana mikie baroki ko beta bango moroté dès que 3 ans, 4 ans, 5 ans ainsi de suite baro beta bango moroté faut toujours bazala accompagner na ba parents mais à condition que ba parents na ba batanga. Oui, moi na mukie mo akoki ko beta te donc il faut toujours parents moto participer et puis déclarer ce que au moins sina ona bana. Prenons par exemple moi na mo raza diplômé. Azana posa yepe abeta mais a tia ba parents na ye. Ma parents ne batangité. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La législation il y a gouvernement américain, moi na déclaré que ba parents pour que ba côté un dossier na il y a DVC sont les parents de ba déclarer bana. Donc moi na déclarer ba parents. Et ba période il y a participation nango et na y a publication ezala ndengeni. Bon, de véloterie, il y a mois d'octobre, puisque ça a 1 mois. Mais Kala, ils ont ça 2 mois. Et au mois d'octobre, moi ici, en décembre. Mais les lots, ils commencent ça 1 mois seulement. Il y a le 1er octobre et aussi le 2 novembre. Il y a un moment où il y a une période de soukate pour participer. Donc, dans le moment où il y a une déjà prêt. Ok, nous participer. Pourquoi? Parce que le site nango est comme saturé. Des fois, soit il est comme saturé, moyen pour participer sur les ateliers. Et durée, il y a période, il y a attente, il y a des résultats. Le coup, participer dans le mois d'octobre. Les résultats au bima le mois de mai l'année prochaine. Donc, et ça à peu près 6 mois. Donc, dans le mois de mai, donc après 6 mois, les résultats et au bima siko. Est-ce que vous accompagnez manani ba gagnant na yo na peut-être na ambassade tout ça et tout pour na ba démarche ya visa na bango? Bon, moni les leçons moni cyber na biso comme on a mingi ils ont qui partout c'est grâce à musala todo sala. Moni so todo sala musala mo il faut ça avec passion, il faut ça avec amour. Ils ont raté parce que mon client n'a pas quelque chose, c'est limité. On a mais faut le client wana azala satisfait na musala na yo sala. Procédure à voyage les amu tout aye bien ngoté. Alors nous permettons donc to accompagner kaba gagnant na biso tango a gagner. Photo là qui ça y est procédure n'engni zalaka parce que mutu ko gagner, il y a toute une autre procédure où il faut les kanakati wana. Et c'est d'abord il faut remplir ba formulaire où il y a demande il y a visa. Il y a on de permettre yo ba pesa au ba visa. Ozu ba formulaire on remplir en ozongi si yango na département des États-Unis au tindi yango mingi to tinda yango na bakourir moko mandaté pour kende rapide. Alors ce ko tindi yango ndesi ko komi ko zela ba programmer yo na moment il y a interview. Papa Jafar, parce que nous avons vraiment beaucoup parlé jusque-là. Nous sommes très seulement de parler. Moi, j'aimerais laisser les téléspectateurs de Super Weekend suivre vraiment balanda bengara preuve il y a bateau bazwa déjà il y a peut-être na ba visa na bango pena boye parce que congolais alingaka vraiment qui mon ami son mon na miss tout landa quelques images il y a ba gagnant il y a Cyber Jafar et on se retrouve tout juste après. Check à tout de suite. Cyber Café Jafar tongito yeba visite na yo eza pona nini? Bon, visite na ngai eza pona ye ko remercier Cyber Café Jafar na ndenge basuni ngai na betaki DV awa na Cyber Café Jafar yango na yo la sabango visa na ngai na zui lelo eza ngolu munene soki bandeko oyo baza na besoin ya beta DV baluka koto mususu te ba cyber mususu te baya awa na Cyber Café Jafar makambu ya solo ezali awa yango na yo kumisa mingi Cyber Café Jafar grâce ya Cyber Café Jafar ngande na gagner visa na nga ya États-Unis. Mais yo fandi wapi po bato bayeba ngai na vandi na Barumbu na Songololo
maintenant nazokende kovanda na États-Unis. Kombo na onani bato bayebi yo? Kombo na nga Kongolo Stella Mbumbu. Kongolo Stella Mbumbu akomi américain. Ah, donc yo kalate ozokende nao? Oui, donc grâce à Cyber Café Jafar, Kongolo Stella Mbumbu akomi américain. Merci. Voilà les amis de Super Weekend, nous venons donc là de suivre témoignage Moko. Il y a Moutou Moko Oyo a gagné déjà na Cyber Jafar. Les autres Ozana Yemoko DG à groupe Jafar na plateau Oyo. Alors tous les amis de Super Weekend na Bengi Bino boya déjà na Cyber Jafar pour na bobeta bo tenter chance na bino mais à condition botanga ki là c'est aux ala moto déjà azwa diplôme na ye d'état ya vrai ya faute. Monsieur Jafar, ndena mando na tout à l'heure au lobby faut mutu a kende accompagnera peut-être 2 fois bateau ba habiter non na koma na ambassade te pour na a obtenir visa na ye. Siko Monsieur Jafar na kati ya ambassade wana ndenge to o accompagnera bandeko. Et ça aura peut-être combien de temps pour na mutu obtenir visa na ye? Bon, ce qui m'a gagné dans la développerie, il y a toute une procédure pour avoir un visa. Chaque gagnant a un numéro d'ordre dans le case number. À partir de numéro, on a des programmes. Ce qui va résulter dans le mois de mai. Déjà dans le mois d'octobre, on va programmer pour une interview. Donc, le programme, il y a une interview, ça commence du 1er octobre. Il y a année en cours jusqu'au 30 septembre et l'année prochaine. Donc ça prend pratiquement une année. Parce que les gagnants, surtout, ils vont programmer dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, décembre, ainsi de suite, jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine. Donc c'est pendant une année où ils vont programmer pour qu'ils puissent passer l'interview dans l'ambassade. Est-ce que cela arrive aussi qu'un gagnant qui faillit dans l'interrogatoire na niveau ya ambassade azwa refus ya visa? Oui, cela arrive parce que au moni déjà na ipsa ki bino a condition c'est na mutfa azwa diplôme d'état. Tant muto beti de véloterie ba condition ezali yo permettre yo participer. Maintenant tant on gagner, il faut présenter ba document o yo a demandé na ambassade. Tout le monde a bandé mususu mona ki ko ça ba faux document. Alors, si il y a un faux document, il faut soyez en sûr que l'ambassade a opéré ça visiter pourquoi au présenter un faux document. Et ce qui peut au comikuna au coquille répondre à la question, bon, il n'y a pas vraiment grande chose. Car mais tu n'arrives pas à répondre à cela. Donc l'ambassade aussi peut à cause d'une obligation à repérer ça au visa. Donc voilà, il peut arriver que tu as gagné, puis avoir repérer ça au visa. Pourquoi? Parce que il n'a pas su défendre le document ici. C'est la raison pour laquelle tout ça est vraiment base à la très prudent. Il y a quoi place na robeta DV pour que tant on gagner base à la peine à rosunga parce que tu auras cas mingi bato babeta qui ailleurs ou bien ayebine na rosalate. Donc on est là pour na rosunga bango toujours pour que ba yeba rosala la procédure na bango sans problème. Ça me fait un grand plaisir, mais comme l'émission Super Weekend berce toujours tout au long de l'émission, Nazo Pesayo tout à l'heure, Nazo Peso tout de suite Nzembo ya diarrhée verbale, Yasimaro Masia. Monsieur Mike, Monsieur Joe, to bercer lisusu invité na biso na Nzembo ya Simaro Masia diarrhée verbale. Bambanda banyatinga na mosapi ya suka mamae. Banyatinga na mosapi ya suka mosapi ya lokolo nasali eloko te o bampangie. Natikela bango libala mobali balibaka. Nabenda nzoto na boya nde makambo. Nakima matongeli mete na koma na masina. Nazwi yanga mboka te mobola lokola ngai. Nasukola ya koma na kede pose nanga. Bambanda banyetinga na mosapi ya suka mamae. Banyetinga na mosapi ya suka mosapi ya lokolo nasali eloko te o bampangie. Natikela bango libala mobali balingaka. Nabenda nzoto na boya nde makambo. Nakima matongeli mete na koma na mokali. Nazwi yanga resevera fula mobola lokola ngai.
nasukola ye akoma marke depose nanga ngai kutu Carlito naloba nini mama ye bambanda nazwa na mokili baleki na bandeko na ngai bambanda nazwa na mokili kaka se bamoziki na ngai natikela bango libala mobali nalingaka nabenda nzoto na boya nde makambo nakima matongeli mete nakoma na mokali nazwi yanga resevera fulafula mobola lokola ngai nasukola ye akoma marke depose nanga ngai makila mabe na ngai akala tediki nsala makila libata basalelaka yango bude teo ebembe ya kotelema nzotelula makambo fami ya babola bandeko nanga mibali bakelela yango naboya kosala badefile na mabiro mibale ya baninga nakima Kinshasa nakoma nanga na Kisantu nazwa nanga moteki mfumbu ya mobali ayebana te nabimisa ye akoma marke depose nanga mokili mobongwani mingi tokomi kozonga na ntango ya Sodome na Gomo Kinshasa ezalaka boye te ntango ya kini malebo tokoma nde kobomana tozangi solidarité basi mibali bakoma kobela diare verbal maladi ya tubatuba e mama tubatuba e mama yenga yo obela okonda balobi sida e bamosani malade nyonso ya kala libale umela balobi nkisi baleki balobi bakangi yaya na nkisi basengeloko soki ezangi ndengambo balobi mwasi na ye apekisi ye soki mpembe na fami okomi ndoki moto akufa na fami yo nde ndoki banome ya mokonzi balobi osali nkisi omoya kobima balobi akweya ye songisongi na mabala ya bato tuba 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 bakinoise bakinois tuba 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 bakinoise bakinois oboya komema balobi akwe. Encore une fois de plus, merci Monsieur Mike, Monsieur Joe. Bato nyonso balingara vraiment ko zwa bagrio ofandi na moi jardin na yo bazo betela yo peut-être autour de la piscine ainsi de suite. Bazana biso na plateau lelo lisusu et ambiance en karandenge zalaka les amis des Super Weekend nyonso bayebi. Alors cette chanson je l'ai dédiée à mon habilleur Pichaleur Akemba sur Syrie 249, vraiment boutique d'habillement Pichaleur Super Weekend à vous mon habilleur ceux qui vraiment bomoni la bellissime alelo alati lisusu kitoko comme d'hab. Référence boutique d'habillement Pichaleur Syrie 249. Monsieur Jafar, ndenge nini ozo trouvé na plateau bayambio un moment baberseyo. Est-ce que vous vous retrouvez? Vraiment, là, on s'est retrouvé ma casse. D'abord, entrer dans la c'est le matériel. Il y a studio Nabino. Moi, je ne pensais pas que Zaki Boye. C'est déjà bien parce que mon na musala, même ngai na musala, ngai, la première des choses c'est le matériel. Parce que le matériel me te permettre bino bosala musala bien. Boye ba ko programmer ba blog on a bino pour que bo pe sa qualité à malam bo présenter en haut na monsieur Abat. Donc pour moi, vraiment un coup de chapeau na émission Nabino vraiment. Coup de chapeau. Alors, na part nanga chapeau ana na pesi yango ba chef nyonso ya Kin 24 Taki Kalombo, Michel Nsungu et vraiment DG Clément Zaou, Batouana nyonso et puis équipe technique ya Super Weekend Eric Nembalemba, Jacqueline Dekanya, Batouana nyonso au bazara toujours pour accompagner Super Weekend na réussite nango. Monsieur Jafar nande koloba tout à l'heure concernant makambu ya visa aussi lisaki nangena comme à côté ya peut-être mutu ceux qui a zui billet naie frais ya frais de chancellerie
nanani pour na ba gagnant et tout pour na gouvernement eza nani gagnant et moko mutaso qui paranango to gouvernement ya Amérique. Bon, et là on a gana expliquer pour ba comprendre. Mon idée veut tant gagner aux gagner titre à séjour aux États-Unis. Ils ont que gagner billet, ils ont que gagner formation pour quelconque awa na Congo benini non parce que au monde le bato so bazo déformer, il faut pas expliquer bato très bien. Au monde nazo ka bamso bazo lo ba oh non soko yo beta wa biso to repesa yo billet to sala boy muto mo ko sa yo te. Donc ceux muto participer na DV billet za na charge na yo moko. D'ailleurs, au moment où on gagne ba formulaire on remplir aux a expliqué que on a charge mon public dans l'État. Donc les États-Unis européens ça une carte de résidence. Il y a un monde aux gagner ben un green card. Carte on est permettre yo au sala musala et permettre yo autant en États-Unis et permettre yo aussi la même bourse. Mais ba charge au ya billet ezali na ba frais na yo moko. Parce que les lots sur Otali batu bakenda rapoto pour que ba no borangunda et écoutez bango ba à peu près $4,000-5,000. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais na DV loterie sur gagner, c'est vraiment il y a moins de frais parce que sur le prix à billet, ils ont $1,000 à $1,200 hein, bah on va se gagner bazo sur ma billet, bon bazo kende. Cameraman na biso moko alimasi azolanda depuis ndaku. Atinzi SMS na ye, asengi vraiment to tout ne la question. Ya za rapena souci makasi abeta DV loterie. Alors Azan pour ça bétailler moi si na bana. Si quoi azotuna par rapport il y a logement n'est ça la rassou ba commis sur place nanani logement na bango yé quoi lo ba anglais et ce qui a commis est-ce que ba pesa bango centre moro ou ba formera bango pour na langue et tout ba bloc comme quoi bongo. Oui ba gagner à DV bazo kende na États-Unis na cadre ya ngunda te. Bazo kende parce que ba gagner titre à séjour. Alors avant muto kende senga quand même ozala na mutu mo reconnaissance mo kuna oyo aroyamba yo à partir ya connaissance on a des places oyo okoma mais adresse na yo oyo kotia et ozala adresse ya correspondant na yo yango ne ko permettre na adresse wana batinde la yo carte ya résidence. Donc il n'y a pas un centre d'hébergement où il faut commis non plus il y a formation à langue. Non, formation à langue ezali, oui. Déjà, tout temps on gagné des vélotéries dans la carte de résidence. Dans les États-Unis, dans le système où basala pour que mon tout a s'intégrer. Donc, la formation à langue ezali peut permettre autant comme aux États-Unis au s'intégrer dans mboka na bango ou yeba langue na bango pour que et permettre yo au sala musala. Donc ils ont créé un système afin que muto comme na mboka na bango aux la dépaysité. Mais ça que non ba opesa yo logement non ba opesa logement il faut comme pas ndeko moko ou bien pas camarade moko yamba yo. Et combien de temps carte wana ezoaka pona o réceptionner ngo? Carte de résidence on est dans un mois. Ce qui pèse rapide na ita wana même dans 3 semaines au commis lelo dans 3 semaines carte de résidence na batinde li yango na poste et tina ndako. Donc kuno uzana démarche au salate. Une fois au commis dans 3 semaines ou bien 1 mois ba otike la carte na résidence. Question mosu soyé pona Eric Nembalemba za agent ya Kin 24 toujours et parce que ndenge yambi boye mutu nyonso za ndenge to yambi lelo mutu nyonso za alerter vraiment et bandenge ni ko sala le plus vite pour beta DV loterie. Question Eric Nembalemba za boye. Il y a l'ingara à des États-Unis d'Amérique. Mais question na ezayeba alingara ko sala mingi place za na Kin 24. Ce qui a commis peut-être à qui a bêti de vélotérie à qui États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce qui a joué carte wana après 1 mois ou 2 mois à cause on mbangwa regagner poste na Kin 24. To ce ko commis aux 8 cartes au kangami kuno robimato au kotate. Bon, sur les comme aux États-Unis, vous avez la prisonnier, tu es au Kangayo quelque part. Donc, vous êtes libre au Kenya. Sur le Lingo qui est na Illinois, sur le Lingo qui est na. Donc, on a été tour, vous en avez besoin de. Dans ce cas, dans une fois sur résumé. Sur le commis, carte de résidence na yo et bimi. Carte de résidence, on les permettre yo. Aux on en amboka na yo. Ils ont permettre les sous aux zones dans les États-Unis. Donc au quota au bimi ndingolingi ils ont la limite de ya entrée ou bien ya sortie. Donc aux allées libres aucun partout aux allées. Dans ce région au cas 2 mois on a 1 mois on a sur côté aux zui aux zones on ba mozongeli musala. Ya ngando mo ina poto abenga ngo mukanda.
Okay. Donc, carte à résidence, on est en Mukanda, on est en Europe. Bah, ça la fête. On a vivre en Europe, en France. Ça la fête. Pourquoi? Parce que Mukande bimia boka ingo na Mukande bimi. Donc, ça la fête. Moi, on est na bengi bateau. Mais na devait à partir de là, on a salami awa. So au komikuna. Green card na yo. Eric Nembalemba Rudy Nguya bozalaki na souci ya koyeba pona kokende États-Unis d'Amérique ba poste na bino bo regagner vite Yakin 24 bo sepeli. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, Toké Nanzembu Yakin Yabanganga, to dédié les sous-sous téléspectateurs, on y a ce bazolanda pena à bière, nanga, place au Vandi, aux Zolanda Super Weekend. Je te dédie encore cette chanson. Et pour notre plaisir, toujours, il y a des téléspectateurs, on y a ce Super Weekend P. To dédié Binon Zembo Oyo. Et puis chaleur vraiment, Super Weekend à vous. Boutique d'habillement, puis chaleur, dans Syrie 249, vraiment. Binonyo sobozolanda ya bino yango wana. Falanga na sanze komona na te bandeko oyo ndeko loko Rosine asilisi ngai bomengo se mpona kitoko na ye nazonga na mboka bakoko bangai basukola ngata na lemba-lemba poniso na ngai elinga se kotala bango nabungi nzela ye falanga na sanze komona na te bandeko oyo ndeko loko Rosine asilisi ngai bomengo se mpona kitoko na ye nazonga na mboka bakoko bangai basukola ngata na lemba-lemba poniso na ngai elinga se kotala bango nabuki nzela ye falanga na sanze komonana te bandeko oyo ndeko loko Rosine asilisi ngai bomengo se mpona kitoko na ye nazonga na mboka bakoko bangai basukola ngata na lemba-lemba poniso na ngai elinga se kotala bango nabuki nzela ye o Kinshasa makambo mikolo nyonso feti na sala boni elipopo na yo kasango ekomi ngai awa ekonomi esili olobinga nakanga motema bilongi oyo ndenge na ndenge natia wapi ye natia mwa lomeya na poshe ekobima ngai awa nakozonga welewele sheke na ngai koesila ngala epai na defaka bakanga potage kala mboka komoko nkombo ebele Kinshasa kinima leboli popole ovile o Kinshasa makambo mikolo nyonso feti na sala boni elipopo na yo kasango ekomi ngai awa ekonomi esili olobinga nakanga motema bilongi oyo ndenge na ndenge natia wapi ye natia mwa lomeya na poshe ekobima ngai awa nakozonga welewele sheke na ngai koesila ngala epai na defaka bakanga potage kala mboka momoko kombo ebele Kinshasa kinimba leboli popole ovile oh Kinshasa makambo mikolo nyonso feti na sa Vraiment Kinshasa makambo mikolo na mikolo feti toujours avec Super Weekend. Versez vos week-ends, c'est mon credo. La bellissima de la presse congolaise, votre ami fidèle. Il y a rendez-vous, il y a tout le week-end, les amis de cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Cette chanson, je la dédie à Nova. Vraiment, merci beaucoup. Nova, Jacqueline Nekanya, Batonia Sobazana, vraiment pour notre salle Super Weekend, et elle a toujours
Kitoko Makasi, vraiment on a dédié Ango na Jean-Paul, na John Bokechu, Alain Mondolou, super week-end à vous. Voilà, ce sont vraiment bateau et bazalera toujours wana po na super week-end et ça sera toujours na réussite totale, sans oublier lui-même. Regarde seulement toi, français lingalisé. Eric Nembalemba Big Real Manager. Super week-end à vous. Monsieur Jafar, de ma part, n'a dédié pe madame, Sokazola Nabiso. Et tout comme qu'on est vraiment dans moi, sous la émission, monsieur Jafar. Na mané koloba. Na koti siko na sujet peut-être na lobela. Lelo tomoni super week-end et yambibino tolobeli DV loterie na cyber Jafar o yomoko DG lelo to yambi ya groupe Jafar toza na bon marché wana na Kinshasa et puis lelo toyoki lisusu cyber Jafar na Brazzaville na potopoto na Rumboshi et lobi tozelango wapi. Bon, ils ont dépendre, hein, parce que ceux qui sont tous en Brazzaville, ils ont par demande à Brazzaville. Parce que les 4 sera mingi, ils sont en Brazzaville en période où. Ok. Ils sont na Kinshasa. Alors, c'est un peu ce que moi, ils ont été tout s'installer pour éviter les démarches à traverser. Ils ont le mal de mer, donc moi, ils vont traverser na Maïzate. C'est la raison pour laquelle. Mais c'est Jafar, c'est Bissonano, qui si yango, batinyo sobazo les années technique et années. Pour moi, on lingana le technique parce que bate belépé, batu nara super week-end réussite nango ezalaka nini, ezaka ko linga musala mingi, on ngana répondra ko linga musala mingi et puis ko sala yango na ndenge sengeli. Pour moi, on respectera toujours les téléspectateurs. Bon, ça, il y a M. Jafar technique et ça c'est l'esprit congolais, hein. Toujours un esprit à Kissi parce que congolais à l'Ingi Moussala. C'est depuis Brazzaville, Kinshasa, M. Jafar. C'est pour chercher là où il y a l'excellence, pas sur Moussala Binzo Salema. Sur le Moussala Malamu et tout la raté. Donc sur le Moussala Malamu, Moussala pendant 10 ans. Maman Abani Moussala depuis 2001. Aujourd'hui, ça fait 13 ans, Cyber Jafar a existé. 13 ans. Donc, il y a de quoi Batou, Balanda, Baya. Pourquoi? Parce que tout ça est historique. Historique, puis expérience à Moussala on est allé. Donc, tu as du matériel, il faut utiliser. Tu as comment il faut faire pour que aux autres photos à malam. C'est pour cela que tu as vraiment chaque moto à jouer tu as développé par la musique. Il faut que tu aies vraiment pour que tous les photos à malam, on peut payer beaucoup plus de chances à cause de la sélectionner. Et en plus, ce que moto a gagné, tu accompagneras jusqu'à ce que Azo visa nae et face à ma surtout et puis organisation ils ont cyber na biso musoraye au monde que on est organisé pour que même temps on va résulter bimara mama au monde lelo il y a beaucoup de cyber au bafungoli au yebani même pas mais zelara après le 2 novembre tant on va réussir et aussi là tamola au monde so cyber on est até c'est la raison pour laquelle batu bazana confiance ya cyber on até eux ils bafungoli juste pendant un mois. Moutoye cyber en Tokyo beta mais après un mois au monde on le suscité comme ça ben option na téléphone ben option na numéro tel mais ils ont la maison moro fictive. Alors ce que moni batu batinga marana cyber Jafar pourquoi parce que tozawana depuis 2001. Toi on a laissé sous témoignage il y a bateau ba gagnant qui on a zo benga bango ba gagnant il y a DV na Katia cyber Jafar suivant et on se retrouve toujours ça. Oui, pour la mission à Cyber Jafar. Boni. Ouais, vraiment bonjour et merci mingi pour la mutuna de Gonangai. D'ailleurs précisément na Cyber Jafar pour na copé Sabino merci et ko senga bino bolimbi sabiso bakino pour na tembe. Lelo tembe ndezong sibiso bana kini sima. Likambuza vrai mais tout son nom le quoi le kuta le kula maseki. Pe na copé sa message moko très clair et pas bande konanga ya Kinshasa pe ya Congo mobimbete États-Unis na Congo eza musika na makanisi mais Jafar abenza ngo komi pembeni DV loterie eza ndotote eza lokutate mais eza solo
ngande kuna bino moko ya bana kin bakolo tembe bato balingaka vérité na memeli bino vérité. DV Jafar na betaki yango na bambule lekaki précisément na 2010 pe lelo tozo solola toza na 2012 nazalaki kinois mais nakomi américain lokola maseki na mama solo moke na pesaki pe DV Jafar lelo nazo bisabino était ba preuve palpable parce que biso bana ki to ngaka ki mona meso mikanda na ngai ya moyo ezali okoki wala kisa bato po ba yeba mamozolo basoki eza ndenge parce que DV le Teresa ba américain ba organiser yango mais moni biso pe ba congolais toujours participer yango comme to monaki yo ayi participer to bi ko ganyaki yango la ça fait biso to mona so yi réellement eza solo que ozo voyager. Oui, bande onanga na représenter bino ya liboso eza ba document na ngai oyo concernant ba démarche oyo DV Jafar mokonza masolo asali ba document zali pe sima j'espère que tozomona mikanda na ngai o nazo kende states confirmé pe eloko motuya oyo batu baza kolela butu moye yango oyo visa naza na membre na ambassade ya États-Unis te ni mutu akombaka kuna membre nangi ezalaki kaka nzambe na ngai atindi lelo DV pe Super Café Jafar ba Super eza ebele mais attention l'original eza Jafar yango bomoni wana eza passeport na ngai kombo na ngai yango wana adresse makambutu bandeko bozolanda nga la télévision boyebi Michel Esanga Heredia ba Jansi ba Mr Bela Kinsuka Pêcheur ba nangalema nga mwana na bino ngalema na lumwi ngalema barumbu na BTG pelelo nazokende donc oyo visa na oyo tiko dans kozwa na ambassade yango visa na nga na tiko kozwa na ambassade. Voilà, c'est notre ami Aza vraiment parmi les gagnants. Il y a Cyber, Jafar, Nabon Marché, Binonio Sorboyebi et Alobi a commis américain. Donc c'est que Monsieur Jafar a commis américain. Photo rectifier mouké parce que Batebele Bazola Dabiso. Au Moninga na singa toujours na ba Congolais. Au Moni loko devait le terrain pour la biso avantage des années. Nous sommes gagner na devait le terrain. Comme tout la na facilité aux bourse oh na mboka na biso ba bourse to mona yango sunzele lekala raté yango naza ko inviter surtout na ba étudiants ba profiter na canal ya développer parce que si on beti développer au gagner au na possibilité so comme aux États-Unis on ça la demande ya bourse et puis ngana linga tant on to gagner au Kenya aux États-Unis il faut zonga toujours na RDC pour que on contribuer na reconstruction en mboka na biso parce que kuna aucune formation tous en par exemple balga aluki à ça l'inscription aux États-Unis tina moi na mais ça demande beaucoup d'argent mais si on a gagné à développer ou gagner aux carte à résidence na yo on a la possibilité de bourse d'études aux États-Unis et puis bourse on permettre yo otanga bon on a souhaité rater que muto changer nationalité on souhaité que muto akei atangi à apprendre ba connaissance kuna azongi na mboka aye na RDC aye contribuer net biso toujours contribuer tout ça parce que groupe Jafar ezaka na développer et tout ça mamsuso tout ça na kati oui DFC Jafar Fried Chicken donc on est là toujours ba réalité aux États-Unis ba restaurant ils en a kati États-Unis au roi neti KFC nous on a fait quelque chose pour ça pour que tu pèses à quelque chose aussi dans la Congolais au lieu que tu zalaka na image que pour na osala malamu il faut okeneka à Libana donc ba comme ba américain mais bazane na carte de résidence il y a 10 ans tomoni batu balongwe ba commune ngaliema monga fula ainsi de suite donc na 24 communes nyonso batu bazolongwa pour na basunda o ba braza bilo ba loba kaipa na yo mais c'est Jafar je dois le dire vraiment makasi donc na volume moro ya makasi vous êtes le précurseur du programme développerie à Kinshasa. Mais comme on a ba ndako nyoso mike botami moi boutique d'habillement mon roba 3 ordinateurs ba beti développerie pona yo o banda ki likanisiwa na mutali bosozo lo banini pe message no ya suka pona lelo. D'abord la roloba na zo inspiration na minute moni na romi benga lelo Jafar 24
Pourquoi? Parce que Kin 24 ngolo ba Kinshasa 24 communes. Ceux qui 24 communes bazoya et pas Jafar. Pourquoi? C'est parce que ba moni qualité à Moussala na sérieux oyo tozo tia na Moussala. C'est la raison pour laquelle Ozolo banini pour la bande kwa mike. Bon moni le problème c'est quoi? Problème les anini maman. Moni bateau bazo fungola jusqu'à pour un mois. Mais tant on a ba résultat bateau babetaka baroluka bango ba mona bango c'est ça le problème. Au mona bango nyonso tout ba na Cyber Jafar. Pourquoi? Parce que à Luki place abeta qui devait à moni bango le susciter. Mususu okuta ba boutique, okuti boutique ya bilamba ba pousi bilamba, ba témo ordinateur pour babeta devait. Mais si ko tant mutu et comme à moment ba résultat a oya na boutique on est sans boutique bo ça ni bo pesa la mamoralata. Question ni na posé yo o linga ki na posé yo te. Question ni na posé yo to linga ki na posé yo. Question oyo posé ngaité c'est juste que batu penza ba yebi place nini ya osala musala ngote. Pourquoi ba yebi place nini ya osala musala ngote? Ba escroc baza mingi na musala oyo. Mingi baza ko escroquer batu ba mbongo pona mama ba photo, ba okana ba photo akaita malamu te. Alors, pouvez-vous donner vos adresses Yakin na Braza pour na bateau nyonso bazolanda biso na moment où bazwa déjà ba adresse wana na Braza tout comme na Kinshasa donc bakati sali susute ba no beta na Braza déjà na poto Rimboshi et on a bon marché déjà na Kinshasa et puis ba numéro. Oui, pour na Brazzaville toza na Rimboshi numéro 62 na poto bakoki ko benga biso na 056 00 bon na Brazzaville. Ah OK, 056 93 85 85 056 93 93 85 85 so ba bengi biso na ba Brazzaville. Pour la Kinshasa, toza toujours na beau marché. Cyber Café Jafar échange té. Toza toujours na beau marché. Pour tout mingi bazoko ça va tout na comme na biso. Donc tu changes tu dois toujours na beau marché, na croisement des avenues Flambeau et Titre Foncier. Donc so voyez na coin wana okuta Cyber Café Jafar. Ou bien biso na 099 99 039 40 099 99 039 40 ou bien à 089 85 39 264 au Zabiso Naba numéro 1. Merci beaucoup Papa Jafar Megoya qui est l'émission Super Weekend vraiment plaisir union sozala qui abiso ko yambayo lelo ko sunga bandeko ebele o bazaki na mituna na bango pona ko beta développer lokola Eric Nembalemba ba John Bokechu ba Alimasi ba Jackie Ndekanya ba Ridi Nguya bango nyonso bazali vraiment na souci ya ko beta développer alors de ma part tozo kota na nzembo oyo ya Niki Nzembo déjà na dit en Roger Starcel vraiment super week-end na Roger Starcel super week-end na yo Picheleur à Kemba vraiment boutique d'habillement Picheleur na Bandal Syrie 249 merci Nabino Nyonso Bozala qui est belé pour Rolanda super week-end vraiment les amis des super week-end les rendez-vous déjà pour ce samedi à 15h toujours avec la bellissima de la presse congolaise. Bisous à vous et à la prochaine. Bye. Nikina Timotema nakoya tovanda mwana mama molimo nanga nyonso etondi na nsai awa oyeiboye nasambeli masia mbolole ya bomwana o miki natika miki ya mwana nzambe ebeli ya mama na elio motema miki na timotema nakoya tovanda mwana mama molimo nanga nyonso etondi na nsai awa oyeiboye nasambeli masia mbolole ya bomwana o miki natika miki ya Général Dance Tala Denge na beta makasi Vitesse elekili sasi gira